Lelo eza koinda ba papa ba mama bino batu bozalaka na basi oyo bayebi kolamba te. Lelo oyo na chaîne na bino Cynthia Bombo TV amemeli bino ndenge nini ya kolakisa ba mama ya ndenge ya kolamba. Likambo ya kokamwa bongisa mabala yango eye na chaîne YouTube Cynthia Bombo. Abonnez-vous massivement. Bonjour, bonsoir, naba abonné na biso surtout ya Cynthia Bombo TV pour s'abonner massivement na linga bino tellement trop. Abonné na nga ya Cynthia Bombo. Lelo oyo ya bino émission ya sika, émission oyo ezali toujours pour nako lakisa ba mama pe bande comme tous ba baza ba célibataire ba no ba balite ba tino basi na bandako ya makwela te kande tulubaka toujours na babali basi na bango te. Émission oh vraiment ezo sungaka vraiment batu ebele mingi ezo ko aider batu ebele vraiment ebele makasi. Lelo oyo biloko na kolamba eza biloko mingi to benga yango biloko ya ekolo ezalaka vraiment rarement eza vraiment rare pona batu balamba yango d'autres personnes pe baliaka yango te vraiment na obosana te ya kopesa bambote. Merci na Madoli Godi et ma tante c'est moi les cas de Riti Pantou et pourquoi pas aussi Eve Dianda, je te salue et na bosana te Hervé Panadio et merci vraiment na babonné surtout ya Cynthia Bombo pour s'abonner massivement vraiment je vous aime beaucoup na dingabino mamingi club de contre-maîtresses de Ipraton Piana pourquoi pas aussi y aller babi baléaloyembo aussi de la rumba congolaise et sans oublier aussi les 12 heures tous allons toujours brancher pour la cause la deuxième volume ya ce n'est pas sourcé avec Ipraton Piana Océan de la rumba congolaise, tout le monde vraiment tous à la one là je vois Taboche les pecs et pourquoi pas aussi à Magali Sissi à Magali merci là je vois Ashley Ligodi, Jenny Ligodi et Coucou Kawata et pourquoi pas aussi Arsène Djonga la fille à maman, je te salue, merci. Abonné nanga bozala toujours branché kandi na yebisa kibino. Lelo oyo na bombela kibino surprise ya sika ya kolakisa bino misili. Ndenge nini balambaka misili. Eza na bato ebele bayebi ndenge balambaka misili te. Mais eza nango facile. Eza facile ya kolamba misili tango zolamba misili ezaka mingi eloko ezalaka mingi epa bandeko na biso batabandundu bakongo pe balinga yango mingi d'autres personnes tokoma komona baswahili pe bakoma kolia yango baluba pe bakoma kolia yango mais lelo oyo technique oyo na ye nango eza technique ya nguba te mais eza technique ya bicarbonate parce que y a d'autres personnes bayebi babi ate tokokolamba ngo tosangi sango boto sali boto tiango mwa bakandenge zaka toujours mais lelo o nga na bombeli bino ezali système ya kolia yango ya bicarbonate o to bengaka tant tozai kolia misili na biso eza ne fiske moi zeye kandenge zaka toujours tozongo na lolenge ya dongo te parce que dongo elekaka trop ze mais lelo naza makamba dongo te lelo nazolobela repas oyo etali misili na biso yango wana bina mozo mona ebele bayoka ka misili bayebi ndenge ezalaka te soki ezaka forme ndenge nini yango wana lelo toza na misili na biso pembeni ya misili na biso tokolia yango na poisson tokolia misili na biso na poisson pembeni pe tokolia misili na biso na fufu pona journée ya lelo na kati ya misili na biso wana tokobwaka mwa poisson na biso na kati lelo biso tokobwaka poisson parce que ça na bato ebele o ba mesana toujours biso bwaka kwa mbisa ko kauka akokobwaka pe mwa likaya bunaye na kati na biso lelo oyo tokobwaka poisson na biso na kati ya misili na biso bandeko nanga ozwi misili na yo
ozwi misili na yo tango ozwi yango obandi kokata omoni tango ozokata misili kokata yango bama na mbeli te ozokata yango na maboko tango ozokata yango na maboko osanti ke ezokata na bopete soko omoni fini oyoki yango makasi ke place ane eza makasi okomeka mwa kokita mwana se nango lisusu to bolanda nga yake na malembe okomeka mwa kokita na se nango okati yango okati soki eza pete ekatamaka mpe na bopete nyonso tu ozwi okati misili etango kokata misili na yo ozwi yango oke kosokola yango paske misili na likofi wana ndenge ekangaka bongo ezalaka na zelu okolongola mwa bafleur wana oyo ekangaka kola likofi lelo reponga na osala na olongola bafleur parce que repas mosusu mpe esengaka te ke tolongola bafleur olongoli mwa likofi wana ndenge ekangamaka olongoli yango ozwi misili na yo bandeko na nga okati yango ozokata yango na mbeli omoi nde tokata amateme nde tosangisa amateme na liboko ndenge mpe osala lelo eza ya kokata ozwi misili na yo okati apres kokata misili ozwi mai oyo otiaki na moto okotia mai na yo ndenge otiaki na moto wana mosusu otie mai na yo mosusu 3 kopo ya mai na 3 kopo ya mai otali quantité ya misili na yo otali mpe quantité ya mai okota soki naza na liboke na nga moko nakotiela yango mwa 3 kopo parce que liboke mpe ezala mwa monene natia mwa 3 kopo ya mai nazwi oyo tobengaka na nkombo ya bicarbonate bicarbonate ezala ebele te ozwi bicarbonate na yo obwaki na kati ya mai wana etango obwaki na kati ya mai okozwa misili na yo oyo ozwaki okataki wana odindisi yango na kati ya mai etoki mwa quelques minutes apres kotoka mwa quelques minutes ozwi misili na yo wana opase yango opase misili na yo opase misili na yo nakopase misili tango okopase misili na mopanzi bepisi na biso oyo tokozala nango dans le besoin bino bozomona bepisi na biso yango wana tokoki kotanga na kombo ekomi mpe boye ndeko te atangaki eloko boye ake koluka amoni te tokozala na posa ya tomate ya mbuma litungulu ndembi poivron na biso eza wana celery eza wana tomoni mpe ai na biso eza wana bino bozomona biloko tozala nango posa yango wana oyo tokolambela misili na biso ozwi tomate na yo ya mbuma ndeko na nga zwa tomate ya mbuma na yo tuta yango otuti tomate ya mbuma na yo otuti tango okotuta tomate ya mbuma na yo e apres tango okopase misili na yo wana ozwi yango otiango na nzungu na yo otie baepisi na yo wana okatakata yango bomoi nde na kati ti bozwi otiango na tomate ya mbuma nango otiki yango na moto esala mosala bino mo bozomona moto esali mosala otiki yango pendant quelques minutes yo moko tango kotala omeki oyoka gu otie mwa mungwa mwa moke na bato balingaka mungu ebele otie mungu ebele mpe balingaka mungwa moke otie mopanzi na yo kuna osaisonne poisson na yo okokalinga poisson na yo yango tokolia yango lelo misili na biso mpe tobwaki yango mwa poisson na kati ka nde esala mwa ngebu ka ndenge ezalaka toujours babone na nga nalingaka bino mingi na bandi oyo bayebi kolamba misili te teknike ya misili na bicarbonate yango wana lelo eza ya mwamba te ezaka na bicarbonate lelo eza koinda bapapa bamama bino batu bozalaka na basi oyo bayebi kolamba te lelo oyo na chaîne na bino Cynthia Bombo TV amemeli bino ndenge nini ya kolakisa bamama ya ndenge ya kolamba likambo ya kokamwa bongisa mabala yango eye na chaîne YouTube Cynthia Bombo. Abonnez-vous massivement.